ba Congolaise to ba Congolais o bazongisa bana na Congo pona kindoki. Bazongisa bana na Congo pona mobulu. Bazongisa bana ezala ya bango. Ezala ya bandeko na bango. Bana wana bozongisa bandeko na bino ba ba West Africain. Bango pe bazongisa bana pona mobulu, pona kokima ndako, pona likambo mosusu. Me bango bana bazongisa lelo yo bazongi pe poto. Bino sikoyo ba o bozongisa suite na bango nini poto zana posa toyeba kango. Yo zongisi mwana pona kindoki pesa biso suite akozongawa to akokola na Congo kindoki esili mobulu esili ozongisaki pourquoi pona mobulu pona kindoki pona nini sikoyo ozolandela ngo te pona nini sikoyo ozozongisa na poto te ndenge ba West Africain basalaka azwi mwana ake atiki ye kuna ayebisi pete soko akozonga poto to akozonga te ayebisi na tiki yo awa okoya lisusu te mwana tikali akomolela aleli mutu akobenga na phone azate bisika kokende pe ezate mbala moko atikali pe. Mbote ba papa ba mama bandeko. Mbote ba rando na ba randonnette. Mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Anuarite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko, soko zongisi mwana na Afrique pona kindoki, lingaka oyebake, na zongisi pona kindoki, basambela pona ye, babongisa ye, simanango akozonga na mikolo koya. Ezate yo zongisi mwana pona kindoki, ozwe mikanane ozongisi, olobi akoya susu te. Alors yo oza famille na ye, oza mama na ye, oza papa na ye, siko bato ozongisi likuna. Bango siko ba vivre na ndoki. Bango siko soki mwana basambeli pona ye kindoki sili. Bango mutu babando boko la ye. Bango mutu bakipe ye po yo moboti na ye obangi ya yo mwana pona kindoki ozongisi ye. Soko ozongisaki ye po kindoki sila po changer po mobulu sila a changer. Alors siko mwana bando zongisa ye aleki 2 ans aleki 3 ans ba misusu kutu baleka 10 ans. Mukolo nini ozongisa mwana wana na poto. Ba West Africain bazwaka pe bana na bango akene iti na Afrique. Kotika tiki ye ya zongi poto azongi yao. Mwana yebiki no turo batiki nga yao. Mwana leli aleli mais soka nango amesani. Et puis soka tiki mwana na Afrique ezala na village ezala na zamba. Un West Africain alandaka toujours évolution ya mwana wana. Atindaka mbongo chaque mois po mwana wana aliaka. Po soki ye aketika mwana na ye na Afrique ezali pote oyo likambo ya monaki mabe a changer. Azakuti na tina te atuna mwana soka changer to a changer te. Ma yebike mwana tango ako vivre na Afrique ako vivre na famille ako mona mokili ndenge za tango ako zongawa ako changer. Ezala ndenge nini ako changer. Ata bano ba utaka Afrique soka komi na poto ako mobulu me mwana oyo avandi na poto soka yebike bazongisa ye na Afrique pona likambo wana majorité na bango o bazongawa au moins 90% bakoma na position ya malamu batika makambo o wana bazwa droit chemin. Mais sikoyo yo mama papa oza na poto
ozwi mwana oyo yo otindi ye to mwana ndeko no ozongisi ye akei na Afrique olobi mpo mobulu eleki kokoma komi amemaika biloko wana sima okipaka te obengaka te osololaka te ozwaka ye mpe kuna en charge te ntango pa change caractère ozokipe kutu te mpa na yo aza kaka ndoki otindi ye na Afrique sikoyo bato baza na Afrique na pasi na bango bandimi mwana oyo bota ya ndoki bazala na ye bandimi mwana oyo yo bota ayokaka te bazala na ye bazolese na mbongo na bango ya moke bazoedike ye na mbongo na bango ya moke bazobanga mpe kindoki na ye te bazobanga mpe mobulu na ye te mpo bango mpe soki babangi bakobwaka ye akende lala na eglize to bakozongisa na mboka ou bien ntango kaka ozozongisa ye na Afrique bakoboya kozwa ye me bazwa ye yango bino baoyo bozongisa bana mpo na kindoki bozongisa mpo na mobulu banani baza siko bandoki eza bino moko boza nde bandoki eza bino moko boza nde mobulu pamba te acte bosala boyebi yango ezali na sens te eza pe na ntina moko te mpo moboti na ye famille na ye ezalaki yo okoki ye te otindi epai ya bato mosusu nasukisi awa botikala malamu et ciao. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Bon, bélé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné, bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV, vraiment. Maman Lazana, chaîne de Kitoko, il y a boss JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, on va s'entendre la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Bon, bélé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné, bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV, vraiment. Maman Lazana, chaîne de Kitoko, il y a boss JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, on va s'entendre la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.